Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Gianni bandana solo na ye avant azo avion demain nango. Gianni tikala ko benganga te. Oh. Gianni nazo répéter deuxième fois. Gianni banda kenda poto tikala ko benganga te a solo la nanga te. Gianni bloqué quelque part. Tout qui que Gianni a sur un comédien, la brine de Pekisaki a sur un comédien. Voilà pas blocage de Salamaki. Nous sommes promettre qu'on peut se candidater. Les choses totalement spirituellement. Et le Kwana n'a pas moto na il faut fonctionner. Alors, Gianni a lié qui colia. Les gens voilà Gianni a lié qui. Ça je peux dire comme ça que Gianni a lié qui on y a lié. Allez dans la ra. Allez quoi qu'on a. Akoma zoba ba laisser pas comme zoba la ba valeur ya Gianni parce que mon temps kasi ya ka prendo kitango bomaka moto a sacrifier kaye bien badame bien mais tango ina bomoto atali mutongo ndenga laliki e na bomi mama na ngai. C'est ce que ça la boue. Mais toi, souhaiter pour ça, on a besoin de tinda pour les lobes les lapsus dans modèle. Les amas c'est qui des blagues. Tout le monde l'appelle corps en okuna et il y a peu de vanda. C'est que tout ça fort, babiso artiste comédien. Bani ko le laé kala et puis ka kufaki. Donc photo le laé toujours na bomoko na kimia no surtout neto kolonga. Tout ça la éparpillé parce que ça l'importance oh structure boy. Oh structure boy te to sangana na bomoko poto longa na ndenge to kolela Gianni Fai kwaza moko kati na biso to joua na banzo nzinga ndenge na ndenge Gianni a kufi d'ailleurs kokufa ya moto izaka isengote oui izaka mawa ata nano ziote barba libanga les indeke chakoko sekete po soki nano ziote tamoto solo la kina Gianni ndenga ke na poto atikala ko sala ngote banzonzi tu uti poto ye Gianni n'a pas joué Gianni a joué donc simité mais moi je crois que Gianni quelque part Gianni a kokaki koluka moyen mosusu parce que na face à ce que duité kota na BCD tout le monde a surtout ça le spectacle banaki bana mokili mobimba yo moto lukaka place ya kopema pozwa répondre kitoko tala place ya kopema yango yo chez Vicky Lodge appartement awa okoyaka kana bilamba na yo ndenge ka kozalaka nyuso okokutango awa bazali na ba appartement o ezali na 3 chambres salon cuisine douche ya kitoko pe bazali na ba appartement mususu ya 2 chambres salon cuisine service kuba awa soko koti chez Vicky Lodge appartement okokuta ba mbetu ya kitoko nyekese tala kaka ndenge ezali na ba design na ya 2 fois te e bongo côté ya ba salon VIP e biso e pesa la manger ba split ya mobimba c'est-à-dire que a penza o vandi lokola na pôle nord po malili ya kosakana te côté ya mai lala pongi ya ba bébé po mai awa ekendaka te e bongo côté ya courant zala penza na pongi bazali na mobange na groupe électrogène oyo soki kaka courant kei pan courant ye boum mbala moko groupe peli oza mobimba okosentir yango kutu te okanisi suki bongo awa chez Vicky Lodge appartement bazali pe lisusu na boîte de nuit ya kitoko adresse Zomi na avenue Lifuta numéro 4 quartier Lagos arrêt mosquée référence plaza na commune Yantili tope okoki kobenga bango na ba numéro ya téléphone oyo awa chez Vicky Lodge appartement nyo Mongangoyo nazalaki malade yo bikisingai Yesu nangai nazalaki malade yo bikisingai Yesu masia oh bikisinanga
peut-être te menalingi boyemba nanga ikumi sama lobana nzambe sanzolama nzambe lokola yo azate nana yebi ke nzambe mususu lokola yo azate toke ensemble kumi sama sanzolama nzambe lokola yo azali kumi sama kozala pe na modèle biso nyonso tokoleka toyebi te biso so mpe kozala boye toyebi te kuna soki kozala boye toyebi te basimisa soki kozala boye mais tokosouhaite mosala na biso nde moto etindaka biso mpo lelo balela biso na modèle oyo eza masekite eza blague te tolongola mpe kore yango kuna eya mpe kovanda awa seke toza fort babiso baartiste comédien. Merci beaucoup pour l'autre. Merci beaucoup. Par la grâce de Dieu, ça va. Karamatang a tué le veillé. Tout le lana butoa, tout kanisanion soit salaki, nion soit zaïko loba, et puis tout succès na lobi. Voilà. Pour tout le monde a bino lelo, na monde a bino moi trop ba polémique et quota ba prendre quota tellement ébélé. Et on peut bino pe musos beaucoup peu réservé. Il y a vous appelle boussa ba microboy. Maintenant lelo grand artiste Ratsambo on a biso ya Jennifer Tiki biso ça pena mutara tellement trop rosaranade. S'il faut lui on a interpellé bino ba artiste et qu'on interpellé bino na ba côté nini. Jani akufi d'ailleurs kokufa ya moto izaka isengote oui izaka mawa ata nano eziote balba libanga les indeke chako ko sekete po soki nano eziote o comprendre pas wanate eza lokola un orphelin moto akufeli mama akufeli papa azolela bino bozo seka na bino non on doit pas rire parce que so tel ka bana ona kolela na bango kaka kolela ezaka contagieux moko moto alela odi place na mona yo pe olele donc mawa ezalaka soki moto akufi kokufa ya Jani pona ngai basi egosalanga na kopesa face A na B basi egosalanga soki Jani ayebaka Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur te là passe kozala makasi mais so Jani ayebaka na nzambe ayebaki nzambe ayambaki Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur na kanisi passe kozala mwa muke bakotia mwa 20 muke na mai alors comment est-ce que kokufa ya Jani ponanga tolo ba artiste nyonso te mais ponanga moko masasi que je suis nazana regret mingi parce que de part ya Jani tozala kinaye aokende lobi nango lelo tosala nzonzing ya suka na Jani tosala na nzonzing ya suka tozo solola ba makambo yango mais makambo to solola kina Jani ndenga kena poto atikali ko sala ngote ba nzonzing tu uti poto ye Jani n'a pas joué Jani a joué te donc simbité mais moi je crois que Jani quelque part Jani akokaki koluka moyen mosusu parce que na face A soko duité kota na B C D tout monde ka soto sala spectacle to bandiango batu ba séquité
tant que on a coulisse tobi to changer des inversions yo kota boyo sala c'est comme ça tout ça là tant que zone des inversions simple al to kika na même là to garder des impôts c'est comme ça on devait faire mais Gianni ne l'a pas fait alors na face mon sous na lo que côté interpellation naza ko interpeller batu ko iba que kokufa ya Gianni il faut tout ça là ka to nous forcer ya kotala na rétroviseur Gianni akufi ndenge nini Gianni akuta na bakunini il faut mutu na mutu asala kanali oyebi ke tito koma nga fin de l'année mona mutu sala na analyse na été aiba que na tamboli ndenge nini na échoué wapi na zu wapi na qu'est-ce que je fais donc mais to bisonyo sotala rétroviseur kotala Gianni akufi ndenge nini akuta na bakunini be biso to ko pe ko tambola pe ndenge nini la face B c'est ce que je peux dire voilà. Gianni bandana solo na avant azo avion demain nango Gianni tikala ko benga ngate Gianni nazo répéter deuxième fois Gianni banda kenda poto tikala ko benga ngate a solo la ngate ce n'est pas faute nae moi je ne condamne pas tu t'es ça na lobaka faut pas quand on a l'habitude à condamner une personne au hasard absente non c'est pas bien je ne le condamne pas contre-temps ils allaient et puis moto azarami en contact na ceinture na yé azana ceinture na yé ouais ça la que solo la Gianni va dans chaque temps na peau mais à peau a benga ganga à peau ayaka omuna yé vieux zawap tukutana tuzokutana mais Gianni n'a pas de mais c'est pas de sa faute, mais il y a un contre-temps quand même. Mais au-dessus, il faut que l'on ait un peu de oui. Et là, on a à peine à Kinshasa, tout le monde est dans la page et comme créer moi anomalie. Pourquoi depuis disparition il y a Gianni Faye, tout tira lui qu'on soit un message mon côté il y a Apo Firenze. Je ne condamne personne. Le col en a solo lina inanouté. Donc on a coupé ça faux message un message moi il y a le côté il s'appelle ça battu. To côté inana peut-être non to solo lipena mais n'est pas solo na inan to solo lina yete. Je ne sais pas pourquoi bazana poto biso to ça ah voilà. Désolé. Oui. Et ça na sorti médiatique il y a de José de Londres. Oui. En tout cas il dérangé bande ko ebele. Moi je me marie poto a osinga fois donc c'est la mbongo na ye a singi na bino ba artiste bosunga ye botala pona likambo na éviter soko lubani pona likambo na zela to ozolo ba moment lilia milinga na kati ya makambo to lo ba malem moi si on me maki José de Londres na poto azo singa si comme moi sanga lobby na José de Londres azo le mbongo na ye si comme José de Londres na bino bosunga ye la likambo déjà tant José ba sola na moi ça on a copa biso to zalaka ka to zalaka question José tant wa na moi ça biso to zalaka contrat ba sala tant moi ça ngazo tinda biloko atinda na mbongo ya biso to zalaka José atiaka nani de Londres atiaka nani parti ata 2000 yango zwa tala na zikopo ko to yo pe zwa bo apesa nani apesa mutute ba yoka na kaka ba na poto ngana ko pesa José de Londres akima kaka poto wana changer akitata na Togo et si la kima na idée na ko pesa mwana ça na mbongo te si l'on change ah oui c'est ce que je parce que mais le sera zaté pour me commeler à moi ba poser ouais avant makambo yinda ayamba Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur parce que tu vois quand on prie sur la chaîne tout ça bile tout ça bongo en direct dans musée national ou puis le peneza v mon petit tour là bongo campo théâtre franco mobutu vient na biso Gianni Faye ou puis na uta ko tsapso mikolo ki tout ça bongo bon pe na kultu na biso atira biso te et puis à chaque fois tout ça pour ça na après ça biso une opportunité temps et puis azam biaka na masolo Italie théâtre bonsoir ya Johnny bonsoir mes condoléances à Johnny merci beaucoup et voilà Hello, les avis actuels, il y a grand frère Nabiso, artiste amené à Ratambo Nabiso, il y a Gianni, n'habité aux océans en artiste comédien, nous sommes au Lelo, na Buta Lelo, il y a un artiste nini. Donc, Balobi, tu vas nous coller là depuis Akufaki. Tu vas nous coller là Kala depuis Akufaki. Donc, photo les là toujours na bomoko, na kimio nous sommes net au long. Tous à la éparpillé parce que c'est une importance. Oh structure boy te to sangana na bomoko poto longa na ndenge to kolela Gianni Faye kwaza moko kati na biso to joua na banzonzinga ndenge na ndenge $10,000 ce que pesa mi alors elle m'a $10,000 et $10,000 pour avion et ba Gianni
Président, s'il vous plaît. Non, tous à la maman, tous à la clé. Papa, tout raisonner bien, papa. Tu vas payer 10 000 $. Mais si on fait dernier, il faut foutre à mort, non? Pour le masala qui va bon, c'est bon, c'était. Mais maman, fondation, maman, Denis, 18 heures. On te poser question, mi balais au tout temps. On pose une question, on va 10 000 $, ils ont bimba. Là, on a peut-être 10 000 $, ils ont bimba. Pourquoi ça t'est qu'il y a bimba? Parce que par exemple, il y a des démarches au sala. Avion, on a yaki nango. C'est qu'il y a tchaki wana, ezaki ya nani. Il faut pas somba na mbongo, pour diminuer mbongo. Et mbongo ya ndambo. Famille va s'attendre na ndambo ko ya. Tout ce que j'ai fait. Bon, il y a mbongo janité. Mais somme Zambia après c'est ndambo, pas ndambo wana, c'est tout. Maman Olobi. Oui, président, merci pour la parole. Elle a posé une question. Qu'est-ce que vous tirez comme leçon dans le cas où Eli Diani? Et qu'est-ce que si vous pouvez conseiller aux jeunes talents où ils vont rêver, qui débutent la photo, pour être qui à Mabala? Na conseil nanga bien na leçon na retirer. Eza pasi na ndenge toyoki Eli Diani akufeli. Voilà. Diani akufi na condition moko ya mabe. Ya mwasi ya maltraité ye eza sango ya mabe toyoka mingi mibali nde ba maltraité basi mais cette fois-ci toki mwasi et puis mwasi sango nani Labrine mwana ndako oyo toyeba Labrine petit pamba mo ya pamba hawa ngai bon éviter ne bile bon na bile boyebila binte mais ngana yebila Labrine bien aka petit azali tozaki na yawa yesili na jouer ring yesili botenga bana to na jouer là Labrine donc Labrine ngana yebila Labrine quand je parle na ye ata tele ngona na ye ne fait pas petit pamba yebi a petit pamba de vangai mais eza mawa parce que ça mwana ndako ba ibali na Diani banda awa eti bakepoto moto na mtaki na ndenge na ye to chememe na Rome akena ndenge na ye makamune pe simite ba ekuta na Diani bazongani ba ibana ki bien mais ndenge a maltraité Diani ndenge toyoki ke mobali wa bota na ye azo sala anniversaire na ndako wana Diani bloqué na chambre ya bana toyoki ke mobali wana ayo so avandi wana akolexane journée mobimba Diani bloqué quelque part toyoki ke Diani azo solo na ba comédien te Labrine to pekisa ki azo solo na ba comédien voilà ba blocage de salamaki nyo so ko promettre kana opito mukana te mais surtout talent spirituellement et le kwana na bomoto na iko fonctionner alors Diani aliaki kolia ezali kola Diani aliaki ça je peux dire comme ça que Diani aliaki ngo ya kolia allez dans la ra alié ko pona akoma zoba ba laisser ko akoma zoba la ba valeur ya vie Diani parce que mon temps on molila kasi ya ka prendo kitango bomaka moto a sacrifier kaye bien badame bien mais tango ina bomoto atali mutongo ndenga laliki ina bomi mama na ngai regret ekotaka Labrine c'est que l'a fait regret ko tout kota amrike et comme il y a solo Diani akoyi Diani akufi ayebeka Diani peut-être ça koya alamuka abengani azongi mais so amrike akobengani besusute pour akozonga sute mais akufi ya solo et c'est là maintenant Labrine conscience et ça les met Dieu autocontrôle. La dernière question pour la paix va bandeko mususu. Lelo batbazoloba on dirait une sur la comédie vous a focus pour na liwa Diani to moni beza ça émission pour que au maman faire to moni vidéo mo sur internet au wapi chamaima entre président Caleb na président Sukura parce que par rapport ya via photo et zubé ba commenter mingi qui on dirait bo saboter matanga Diani bolo bela minima kwa mususu ata que président qui ancien rôle bani o ba salia ba ba moni sabotage ya ni o ba salia ba bazongo na ngote mais bien mo goto tuna na ba question o salami awa mokonzi azwi charge ya matanga ba décorer kitoko bonde to lala wa lelo bango bazo ba ke to saboter c'est bana ba problème hein to beta tuna suke zali nous kontambo le belé fa ite pe ba ko yima comment on a été absence ya président apo ayeka na veille ya sorti encore na mort mais sous question ezali ba lobi ete mona Diani wa kufa wana ba bota na apo na tuni yo ka foyoza un peu ancien oyebi historique soso lisa biso na ba bio président kwa beta Diani et songi te par ya na ngai question songi te mais ozo kaka mais tala nena ko devia ngo bien oyebi apo tango oyebi ba problème ya Diani na mos na ye apo azolaki Diani ndako ou Diani azo zala na tongo na ndako wana na buto azonge pa ya
la brine. Il faut silica, après à silica. À cause silica, na sungio na zelo ndako mais okima kozonga ne pas moi si wazo peso pas sikaka. Il faut silica. Chitenge sana disait ne faut pas condamner une personne qui est absente. Une personne absente va condamner à être moins tout le bilal kambapo comme tel les actes parce qu'elle a solo na naïté. Alors il y a on habité condamné été a été toi na raison. Yo quand tu vas commander sur na bouton. Ah casse. Ba bino boye pona ba vu yango boye mingi na bouton mais mobikisi nanga mongangoyo nazalaki malade yo bikisi ngai Yesu na ngai nazalaki malade yo bikisi ngai Yesu Masia oh mobikisi nanga jideko mama nyonso na mote bopesi biso mitema pasteur moi tinga ko lo baboye moni lena lo biboye suka lelo lo bi mbongo bete so solo non moni lena lo biboye lo bati laissez le président na batete congolais ou apesi biso sincère condoléance il a des sobe na poto pas sur le président biso ko je crois que na réunion kuna na nini pas major notre monsieur le parole na baki président yo solo baniti kake Chic Choc on dirait ekufeli mutute mais on est qui veut sincère condoléance à Chic Choc bo souhaiter pas tout bon biso to moni bino mbala moko na fondation Maman Denise pour amoni biso to la télévision oh c'est clair quoi tout bête masula mbongo c'est tout ça clair bon masolo ndé zolo ba bon apote et puis pardon na kende kuna et puis bango boko di masumu amona ki tena on va passer pardon voilà $10,000 non za na kinga poto te non que na tena poto ngo non que na poto te non que na lokaje so ba cha délégation Chic Choc lenge mutali boso linga ke poto ngai moi qui m'a dit oh na ko ta pe repos oh na mutu très bien na nyoko pe na moya na nazo pe mo repos OK to le kawana délégation au poto eza na fondation Maman Denise Nyakero bapona ki président Devos et puis Maxi d'abord ba futi ba bien na bango ba Ans Luzolo nde ba yana bango ba yekaka na ba bien na bango moko ba mbongo na bango ba poche mo uti bana ni comment ina ni Maman Denise te na poto kuna nani choisi matata batu ba ki kutu na mbongo alors on a $10,000 alors $10,000 président de vos avis parole tous qui à la conférence a dit que bon tu as 8,000 veto commission bazwa $6,000 et $6,000 ba pesa na famille ya Jani oyo eza awa et puis $2,000 mais là-bas na $2,000 ata $2,500 non na $2,000 qui ne connaît pas la brille là s'est retrouvée tant maman na franc congolais ayi na yobi beko tsolango ni la brille na tsoli biso na koma Jani afini asali makambo ebele o tele tole ya Jani la brille astar na biso la brille astar na biso il on kala répondre biso sincèrement la question par rapport tout monde il y avait Martina ba miniature il y avait biso à Firenze yo za mutu ya Chic Choc lo yo za pe au jouer pe na ba vie wana pourquoi les loviers comme on est comme les lots qui abimana la brine abimwana o ya kufa wana za mwana ya po ça dit à quoi pourquoi ma ramener sur du mara na air oyo apparemment boze la pardonner le clairement oyo ezala kwa pembe gra pembe na tanda sur la pembe omoni ya po Firenze aza collègue ya Jani Fai li passa naye atanga mo kutunyele lekelinga en plus au président de vos bazu bana bazu au contraire il faut isaïe mais tellement émotionné tu sais qu'on a comme émotion tant ba bengi que jana kufinga nga yusi lire na biso akuti hôpital mais 2 jours après abima sali vidéo ya poti le garder silence to ben on émotion ni ata peut kosele makambo on va s'exposer ngana ba ndeni ya na poto yemo ko sikolo ko yena ki c'est vrai que banolo bana tena Jani Fai ya ba kufa na kini mama na mais ozo la rati
grâce à cela j'ai ma mususu nalingi natuna boye ebele baike bakolobake nupe ezotambola elobami eme nuvima wana eza makambo po te soki ezalaki bosolo ntango Jani Fai azonyoka mabongo na mikila poto baningane bazalaki wapi mpo basoutenir ye motuna mosusu elandi naza témoin oculaire mpona descendre nayoki koyoka namoni yango te nami na video namoni yango te po nabakela jana mpona mwasi oyo nakopesa comme conseil selon bainterprétation toyoki interprétation toyoka bato kojana mpona mwasi ezali ete ya biso baetokana bomoi Voilà, merci beaucoup. artiste nyonso te babelisaki na pote mpa ya mwasi ebele bakenda na propre fond na bango moko mais comme conseil ete ya biso bato na bomoi baêtre vivant oyo toza na bomoi elobi mwasi akobenga yo une année 2 ans so comprendre ye bien mais kaka okima kemboka mosusu luka mokanda ndenge akimia nalobi boye soki omoyike mwasi azo ambuye yo po ozwa mokanda te une année 2 ans zwa mayele tika ye change mboka po ezaka ye te bila bongisa vi na yo oyo na baartiste nyonso batikali artiste nini oyo mwasi azonyokola ye oyo aza envie nayebi te nayebi te mpo nakenda mpe poto te po nalandaka mpe baémission teke mwasi azonyokola mobali tosola pembe tosola pembe bon soki baza ebele nayebi bakombo te mais conseil na ngai ezwa bango esika bazali selipite sapike kone la mais eza réalité ya monde soki baza te na bakokosi bazali oyo basi babokola bango comme conseil tozala toujours mayele tozala vigila nga na olinga ngo mpenza oui de ma façon na olinga te mosa bokola ngai nayebi makambo wana non pembe me nayebi yango te nayebi yango tata nayebi yango tata nayoki basore epa na yo oyo comme conseil kaka soki obenge mwasi onyokola yo wa mobali débrouiller de ta façon obima libanda change mboka luka mokanda ndenge soki kotolinganaka te lobaki no parfois bachef ya likolo oyo baza likolo na biso ko bapresident bazoile teyatre mobimba balider bon limbisanga parfois masumu alakisa biso bolingo keno aressemble biso tokota demande na gouvernement babisa biso loko babengi parfois neti omona Nigeria Nollywood keno travailler dans leur salaire mais awa na RDC loko wana eza te donc moto tokiwa ndenge na ye aboka libanga po vivre bake bafinaka biso ya comédien or papa masumu akoki kobenga balider d'opinion basololi bakotisi lettre na gouvernement po tozwa mwa eloko moko na kati ya gouvernement nga nayebi eza papa masumu aza président ya groupe na ye mais nga nayebi président ya comédien papa masumu soki président soki bapostule bavote président naboya te soki président naboya te esiki bavote ye ongo nayebi ezali papa masumu setu papa masumu balobaki papa masumu alingi kozwa place na ye te ke asemble bana azala wana mpona bana azala kaka na biloko bamoma boye oboyi mpoke mapolémique bamoma neti bamatanga boye tokomi polémique mais toye matanga quand même eza polémique te tosolola ti toye matanga mais baémission te tozwi yango totuna question bon problème est quoi biso bakisi comédien na de na bisika mabolingo na amour ça veut dire biso bakisi comédien tolasa amour tosangana nanu sa papa masumu tosangani bomoko omoni elongo nalobaka sozwi nzeta molai obuki yango ebuka na pete osangisi okasi yango mike obungobelekobungana te omoni bino fe na force donc tosangani bolimisanga donc tosangani tosololi biyesenga tozala to tosala tokomemaki papa masumu papa masumu amemi yango na gouvernement to na ministère ya culture et art ça aza président bacomédien te merci beaucoup DJ merci
Yesu na ngai nazalaki malade yo bikisinga Yesu Masia oh bikisinga jine kwa mama medese ya famina ngayo pekate ya bana ngambeno kola yo jine kwa mama medese ya famina ngayo pekate ya bana ngambeno kola yo monganga yo kombona ye masie Nous tous à Congo Zima, nous allons président Bissot des Boss. On va retourner à quelques questions parce que tout le monde est présent. Bonsoir président. Bonsoir madame. Il y a juste moi deux questions par rapport à la présentation de Louis. Je n'ai rien à parler. Par rapport à l'organisation, la Bissot Boy. Bissot va au Tigre Netoyeba. Ndenge tozali na mutu epuis ndenge tokokande hommage pièce na ye là lelo bato bayebele tuluku mpona olela jani ebongo yo tongo ye esipaleli voilà un peu quoi ezalaki mpe masamba tomoni osomi mpenza fondation tokanisa osomi vraiment makambo yango est ce que Jani Faye azalaki membre ya fondation tokanisa tosala émission ko c'est comme ça je m'excuse d'abord désagréments bazanga raté Faye avec la famille naïe. Moi je suis un ami à Faye. Tant Faye a Koufi. Arrivé à l'aéroport, tu as un bino, tant de causes encore. Tant on mis cercueil, j'ai vite compris que Faye a zati. Oui, imagine Moutbando soit naïe à partir des 6, si les 10, on soit na Moutou. Les 11 à Koufa. Attitude nous en avons beau soit en Moutou bandé les 5, les 11 à Koufa. Parce que semaine nous on soit naïe, donc on a un programme mais les 11 Moutou à Koufa. Attitude nous en avons. Donc et matin en même tension matagi et puis ça il m'a bébé dans d'autres dans la mer. Dieu donc de maintenir j'ai vite compris que mon frère n'est pas là. Il y a un autre te rendre un peu dernier hommage. Voilà, président Rose, la question mingi parce qu'il faut paiement, parce que ça est moussala mingi. Vous allez président il y a tout canisa. Président JP, tout le monde a les lots artistes à Koufa, mais bana batika laka. Mais yo aura charge ya bana. On a évité par rapport le conseil européen sur l'artiste pour va soutenir la bana parce que yo toujours on a toujours la bana. En fait, les gens ne vont soutenir la bana. Admettons, Jani a pensé qu'il était au Koufa. À quoi il charge, nous sommes en Tokanisa. Très bien. Il y en a bien matin, les Arabako, on va pas y sur la structure, sur le monde, on va structure tout. Et Kende. Mais Tokanteza là. Tokanteza avant et après. Tous en longtemps, on a bon moyen. Tous en peut-être au Koufa. Pour Tigi Mikumba. C'est Tokanisa. Parce que le Belangote. Grâce à Tokanteza, on va gagner aéroport. J'aurais appris peut-être transport réalité. Ça va? Moi, petit frère Jani. Donc, il y a un moment où on a checké transport de Bino Presse. Peut-être lobby dans notre transport pour te retirer la dernière demain. Voilà, dernière question président. Mais pourquoi vous avez toujours combattu? Mais Nzambe ba buntsaraet. Ce que le président Nzambe faut pas combattre en haut. À moins que ce soit des démons, pour démons, on va avoir des démons. Vous avez même diazé pas mais ce que Nzambe faut pas buntsaraet. Tala ba bito kanisa. Nangre rimbemba. Donc il faut pas bunsato kanisa. Bible le but te feront la guerre mais te vaincront pas.